papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa mokosa kilima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa abisana kwanza muna wa mamange wa Oh! Parce que biloko nanga depuis na tinda bande ko nanga ngolo ba razika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Biloko ba koli na tinda kiko? Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais eko ma TV. Non. Rita na biloko leki nanga. Buta ka pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui dans là, ils ont chargé les lots. Pour ça, le bureau, qui nous choisit, quand on a ça, quand on check côté de la salle, ils ont cherché le bureau de Angola, fait 45 jours de commis. 45 jours de commis. Il a fait comment on dit Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur peut direct. 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau, on sur la voiture, vraiment. Mais quel est le jour il y a en Angola, maman? Antonio Miala. Moi, on va lier wana. La biso ko pe yaka rita yaka. Nangone za wana. Angola normalement eza na palanka. Na palanka. Bana tu Angola ba yebiso komika na palanka wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui, ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na Mathieu zarawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tuni kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto la palanka batutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko tozwa biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Sobamesana Kolanda, Irene Masiandoki TV, oh maman bino la cabino, kakaba histoire vraie pour essa la bino, bafre makasi, nabanda kunabino, partout bozali nenge na lobaka nzamba lola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki, essa la ka vraiment bien makasi. Yango to ebisa kabande ko nyonso bazolanda biso partout ba, oh nanu ba sabona na sitiote, bo sabone, oh site maman binoba oh déjà bo sabona bo partage parce que ça la vraiment bien makasi to pesi merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi ça l'équipe mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na maman 22 moi sur amibla 22 ndaku na verchache ezalaka yo Betty la patronne to bo sanité maman bibi chez moi Nzambi et uno en direct de 001 BBC de moi-même merci na Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na katia bundes balobi porte-parole na biso ya mayele tazi Vita Imana boni basangwa ya Simondo ya papa Kokodia Nzombo depuis Irlande Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na katia Luton balobi umela ma copine to pesi merci na Fifi Tomo la japonaise maman na Irastine na katia bundes tantine voisine bandeko bolanda kabiso meren la kabino masola solo to betaka aubergine te vike balobi mikolo eza bio sur bio na katia Kinshasa masolo ya sika ya kitoko ya propre ya fresh yango bozolanda bamurena bamureze ndenge kaka na ebisaka bino Jésus Christ revient bientôt mwana na moto azozonga mokili eza na makambo ebele masoto betaka toselaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie ndenge ya nanga be ya Zakari tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na kati ya panama ya be ya Zakari lobakaleki nanga masolo oyo ezosunga makasi ezosunga vraiment ya be ya yebisa mama Lili Mwimba ya
papa Oscar abenga nga naza na kati ya Kinshasa. Voilà, merci pour la patience, fidélité, confiance bopesaka mama Irène. Lisolo nazobeta eza lisolo moko ya pasi pe ya mawa eza pe mulaite. Ezali kaka ndenge mama Irène ayaka kolobela ba vie ba couple, ndenge topesaka conseil na bandeko na biso ya poto, tope ya Kinshasa, nazwi lisolo moko eza ya pasi bandeko ba pesinga na mboka ya Congo, ezali likambo ya grand frère na bango oyo ekomelie azali mutu ya Europe avandaka na Danemark. Bandeko ya Danemark nazwi bino pe na mutambo na nga na betaka pe masolo na bino mingi te, mais loba pesinga pe lisolo ya bana poto bana ya Danemark. Balobi na nga mama Irani pesa conseil na mibali na yebi ko pesa ka conseil. Ya conseil ezaka gratuit mais bozalaka obligé à kozwa te. Partager vidéo, liker, s'abonner. Ceux qui sikano moni eza kitoko kata. Pourquoi pas boka na TikTok balobi yango nde makambo. Ba murena ba murezi bolanda na bokebi. Ba yebi singa mama Irani ndeko na biso mbal azaki na Danemark. Nzamba sala ki ngolu akoma yako ya kosala ba business ne na Congo Kinshasa. Aza ya papa moko ya mukolo aza ya mwana mukete. Mais tanga koma ki na Kinshasa mera ataki vi na ye na vi ya basi lo yenge na Congo Kinshasa. Akoma ko bimana ba fi ndenge ka kezalaka. Mama Irene ezaki facilité parce que moi sina ndako mama ya bana si ba kolisa bana bana si ba kola na Danemark ba ayoka ki lisolo wana ezalaki choc. Tellement mama bana ayoka ki kakomi ko mobulu na Kinshasa lo bimana basi sentiment ya bolingo ba fi ya Kinshasa ndenge kotela ka batu soki basala ki vieni to yebite. Et bon, à vie abandata ko maîtriser moi sna Kinshasa a maîtriser pe ya koya poto et simba ki te salike via komi ko ebisa moi sna poto ke ya ko sala vie na ye na moi sna ya Kinshasa ya ko kufa na maboko ya moi sna mwana mokie fi o ya Kinshasa et sala ki belle sœur na biso azaka na Danemark mama ba na biso choc bolanda lisolo eza mukuse bande konanga bo partager ngo boko comprendre pourquoi ba ko beta ngona Irène Masiendo ki TV pe pesa yo nanga leçon raison to c'est la proverbe 19:20. Maman wana kokakite. Vi âge bolingo ya bo mwana eza facilité mobali mo bozalaka na ye o s'attendante ka vie ko ko balukelo un jour belle sœur na biso asalaki AVC na mboka ya Danemark. Moi si ya grand frère Abela asala AVC na Danemark. Mama Irène azwa ba traitement ba sala nyonso na atika na ba normali. Azaki lo na Danemark avivaka na ye. Nandenga sexu AVC sali ke grand frère ki pena mobimba pa moi sa Kinshasa. Azuela endaku, asombela mwasa Kinshasa voiture, azwa ndeko na biso moko mwana kote ya banoko na biso atie lokola chauffeur, atambusaka mwasi ni oya Kinshasa. Mama Irène, il y a 2 ans passés, mwana mwasi onta ekobota. Abota mwana moko azala bébé na maboko ya mobali. Grand frère uta Danemark ayaka komela kananda kuna bango. Chauffeur na bango ezali cousin na biso na mwana kote ya banoko na biso. Mama Irène, chose grave. Tout au grand frère a vraiment la décision ya makasi. Abandaki kolandela ye moko, abandaki ko soupçonner ayoki ye moko na ndenge ne pare ke moi sina koma kobima na chauffeur. Chauffeur wana zali mwana ya noko na biso. Donc ndeko kota ki ba ma kota bo mama to lo ba bongo. Mama Irène makambo eza minene. Tu ko apprendre ke mwana au grand frère na biso za na Danemark abota na Kinshasa eza mwana na ete. Eza mwana ya cousin na biso, mwana ya noko na biso, ndeko na biso kotaki bo mama. Oyo grand frère azwa ki chauffeur, a négligé ki na biso ba ndeko ne propre ya famille ya tata moko mama moko. Alobi toza sérieuté. Toza ba aventurier. Loko la cousin na biso na mwa bagage atangi. Ayebi pe ko kumba musana na Congo ezata za la chauffeur na ye. Mama Irène aye ko détruire nde vie na biso. Vie na biso si abota mwana wana azaka mwana ya viete. Mwana mwasi na Kinshasa azo sala mobulu moko mama Irène tokoloba na vie nini toza na parole te oyo mwasi vie Kinshasa lobaka etikala ka bongo vike na âge aza mwana mokie pa vie aza joli alangwisa vie sokale sa vie nini vie ayokaka mutu te mama Irène yebisa mibala poto libala ezalaka te po mwasi azala joli libala ezalaka te po mwasi azala na taille bien libala ezalaka te ke po mwasi ataka make-up bien eloko wana ezoboma communauté na biso biloko ya TikTok ya filtre nde makambo ya ba fi ya TikTok ya na ko telo filtre ko craquer to kuta na fara ko défendre ba défaut ko kuta pa na ngangi yo moko yo mito sisa ba défaut wana mama Irène moi sona domina vie na niveau moko oyoka te vie ayaki Congo Kinshasa ko ya vie Kinshasa nzoka ki na décision posi ayoki mingi aye Kinshasa amei ko sala ba test ne na mwana amei ko landa ya makamne sans pourtant ebisa biso bande kone propre
ake kodécouvrir ke ezali vrai mwasi abotana cousin na biso tala bafi ya Kinshasa mama Irene ozwi mobali na poto azweli yo ndako amebleli yo ndako asombi yo na motuka atikeli yo chauffeur oyo aza cousin mobimi suka na chauffeur oyo vi azofuta mbongo mpo na kotuna ke mwasi alukaka nini na vi bandeko na nga basi tolukaka nini na vi na biso ozwi mobali apoto aa na mbongo azweli yo ndako asombeli yo voiture azweli yo na cousin lokola chauffeur azofuta cousin wana mbongo lokola chauffeur me yo ndimi obotaka na cousin wana eza problème ya troisième lokolo to absence yango kaka to kaka kindumba wana siko bino fo bokomelanga na sepo nga moko pe nayebi te bamurene ndombala bi mama Irene grand frère tanga yaki asali makambo ne nyonso ye moko asoli na biso te ake kodécouvrir bavérité ya makasi esali ke grand frère na biso asali AVC na Kinshasa baye kobenga biso grand frère utaki Danemark ayaki azalaki na problème na mwasi na ye abenganaki déjà mwasi wana ndako abima alandeli makambo mwana ye kodécouvrir ke cousin na bino atambusaka jeep ne mutatia mwasi zemi aza na problème akomaki dépassé akomaki komela whisky grand frère krakaki na Kinshasa sans biso bana mama ne toyeba toye komona grand frère so na eta wasali AVC nzamba aza bolingo grand frère akufite mama Irene biso olinga ya na biso wana za cousin na biso bien que totangi ebele te cousin tangi koleka biso me ndeko no ata tangi bien te yebisa bana poto kiaku kiangana kangana po soki ezalaki nga na kopesa mwasa ya nanga zemi te na nde nga na raisonnelaka malgré tout natangi te mais cousin epesaki confiance ka tanga mingi aza na bagage intellectuel malgré tout mayele na ye ndenge atangela e enseignant eke ya kopesa pe mwasa cousin na ezemi apesa mwasa grand frère ezemi mama yantala grand frère lelo a se retrouver na AVC yoka maloba ya famille ya mwasa grand frère oya poto balobi nyonso tosalaka efutamaka awa mama Irene elobeli biso ebele yango moyiso ba propre ndeko ya grand frère lokwa to kuteno to peso lisolo obeta po ben bala poto balanda kona basi ya poto balanda kayo toko sanate tant eza mauvais Jésus Christ revient mama Irene tele loko moi sa grand frère na Danemark asala AVC pour na choc ndenge grand frère azola kimbanda na Kinshasa azoli mbanda na ndako abotisi fi wana grand frère mseye ko sala AVC pour cousin na biso abotisi mwasi na mama Irene to meka ko sosola ngo to sala na kamabete ko landa mwasa grand frère na Danemark asa mwasi ba uti na musika eza na basi mso ba leli nzamba yoka bango mama Irene ko zala se wana sala AVC na Danemark même biso to zaka déranger to mona etanga bande ko ya Kinshasa se wana to mona ba photo na après maladie ndenga ko mama Irene to banga nzambe kaka parti o ser wana zwela défaut gauche yango pe takeka grand frère mama Irene to banga nzambe te mibala poto to tika via loyenge mama Irene mwana mwasi wana insolente impoli mwasa grand frère Kinshasa orgueilleuse ye mutazwa ye mutolobaka français muta métisa grand frère toza na parole te po grand frère malgré tout ki mukolone ayokaka mwasi na Kinshasa mama Irene loto suki wapi cousin na biso aomona na te aluka biso te banda tika voiture na contact grand frère bengana ti lelo abengata famille te grand frère atikali na ba choc komela ba whisky abengani fi wana kena mwana grand frère craquer na Kinshasa na ndenga sali AVC to ko apprendre grand frère na mbeto hôpital mais to pesi nzambe merci pour grand frère na biso akufite mais beta lisolo pona ko pesa bande ko conseil to ebi kolobaka mingi ba jara maso na zo beta mo mingi bana na nzambe Jésus Christ revient bientôt tant eza mauvais bisenga tant mke ko sisa pe vina yo mibali mingi na basi mingi vina bange baby kaka kozi ya ekobo bilenga tango mokie tala ndeko na biso ya mwasi leo na Danemark asala AVC pona choc mobali ne ya bomwana baumela basala ba vie babota bana bakola mariage ne ebebaki pona fille moko ya Kinshasa nde mama wana na Danemark asala AVC mais lelo ndeko na biso mobali oya salisaki mwasi AVC yepe basalisi AVC pa moninga ni kaka mobali cousin kutu mutaboti si mwasi ya betela kitolo na Kinshasa to banga nzambe
partagez vidéo, s'abonnez na Irène Masiandoki. Yo mutozolanda mama Irène, oza na témoignage, oza na ba choc, ba tonga kiyo, ba finga kiyo. Ozoko ako partager ngona mutute, benga songi de la presse, identité ya Bundes. Irène Masiandoki moi tu appelé moko sans mon bonda et bete li pro max. To beta ngopo mokile yoka. To c'est la proverbe 19:20. Ndeko nga. Esunga biso ete biso na suite ya vie. Ce qui va conseiller maman Irène bokoyoka te bokende kofongola proverbe 19:20. Ete biso po na suite ya vie na biso makambo tozolanda. Mokileza na ba réalité to banga nzambe. Jésus-Christ revient bientôt. Batu nyonso bolandaka maman Irène nzamba lola pambola bino po na patience, fidélité, confiance, bapel na maman Irène okozonga mukolo nini. Maman Irène kotla so ba video ya musani nezanga congé tozala bato. Musani na se na tango ezanga congé ata moko le roi des rois Jésus-Christ de Nazareth tanga sala ka bien 7e jour de le payer na pema ngape na ke vacances veut dire que na vacances c'est nga foko pema bongo te na pesi ba jour kalate na zoya to beta masola solo to beta aubergine te veut dire que kaye plein na masolo ya bio na traumatisé na masolo na beta ya Kongo Kinshasa bata poto pe bazolandanga bata France mama Irène solo nanga bo patienter to beta ngona ki vacances nzamba pambola bino s'abonner na Irène Masiandoki TV, likez vidéo, partagez mon toza l'anniversaire, ba souhaiter ba joyeux anniversaire benga biso. Oza muto nzamba pambolo sala business moke kemba lokola ba vie nanga Antonio Miala, mwana mobalo alenda na kati ya France ngotinda ba conteneur biloko no na Angola ba benga Antonio Miala. Soko oza na business moko sa ya kitoko lokola Fist Fashion, o tekla biso ba gain, ba soutien biloko kitoko na Kongo Kinshasa, olingi publicité lekepe ya mama Irène tope lokola mwana télé si moi sia tata Cornelia Lutadila na kati ya Bundes mama Cornelia Karate na zoya mwana télé si moi sia tata Gracelet Cosmétique nde makambu sola likambuti na Kinshasa balobi Gracelet Cosmétique ti na Kinshasa sola likambu ba commande zolanda babi mama Irène tindela biso biloka Gracelet Cosmétique et kosala biso bien makasi mama Cornelia Lutadila na zoya to sola babi boutique rebote kolata kitoko nyonso makambu kanese pa ya mama Cornelia Lutadila na kati ya Bundes mwana télé si moi sia tata Gracelet Cosmétique et kanga masone Europe. Ba mafuta nyonso bise bozomona eza makelele. Ba mafuta nyonso bozomona makelele ya pamba balobi Gracelet Cosmétique nde makambu mama Cornelia Lutadila tikala kaka béton okokita te yondozo mata balobi ya nzambe ba frenara ngo te umela ba murena ba murezi na bala pambola bino pona patience et fidélité confiance c'est identité ya Bundes Irène Masiandoki partager vidéo liker s'abonner na Irène Masiandoki TV biso betaka masolo ya solo aubergine et les kakate soki mwana motazomi na bokondinete Jésus-Christ de Nazareth to kuten lobi pona ko beta masolo solo la na lobi bisou bye bye. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième fois. Fashion. Il y a quand même un moment de 5 cuir, ma casquette à la place à la faute à l'homme, le passe la commission de ma classe. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos dans la scène, on Fist Fashion. Et dès qu'à l'eau, qualité, mais qui sont on a vu aussi qu'il y a des robes. Il y en a tout un petit monde à ça, là, qui signe, on a commenté, ah, on a eu un homme des appels, ça n'adresse pas. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fist Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans à niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Bombée. Ah, vous avez les camots qui bien accepté le bouton ma casse. Ma chérie, on a pour ce aider. Vous avez la qualité parce que là, pour ça, tu as rompu la bourse, déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fist Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga ozana poso somba sous-vêtements ya Kano Gen.
collant eloko nyonso oza nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya bapapa basengle ya kitoko ndenge kaka bozomona mpona kolatela baveste. Papa oza libumu mwa munene olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu benga yaka na Fils Fashion. Adresse yango wana libumu ezoma forme chemise evanda po esala bien ya bapapa yango. Toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya qualité ba marque ya propre. Toza na ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa. Adresse yango wana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate. Toza na ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Toza na biloko na biso ya kosokolela nzoto. Toza na ba vernis, toza na ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te. Ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba saki ya din. Oh mama Irene Simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko deo ya monoko bongo te. Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa. Adresse yango wana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de